Mbote na balandiyo sur tokomi wapi na banza keno bonne année parce que tokoti déjà année ya sika na kobosana te ko remercier Nzambe ko remercier Allah ya comment ndenge to bandaki en eux likambo na moto te pe na kobosana ko mpesa merci na kobosana ko mpesa merci na balandiya tokomi wapi. Je me retrouve maintenant na Isoki Kasavubu. Pourquoi Isoki Kasavubu? Batebele bazoko loba na ngai na lobelaka commune ya Kinshasa mingi parce que naza natif ya commune ya Kinshasa, mais ça fait quand même mal ba élu ba député provinciaux bazo yebana te bazo yokana te mais bobo sanate que no commune ya Kinshasa eza commune oyo eza na siège moko oyo zwamaki epa nani élu ya UDPS. Mais sur le terrain, je me rappelle encore que bokomona image nanga ndenge na tambola Kasavubu, ndenge na tambola na Isoki, pour moi ndenge na lata ba sachet viva na potopoto biso tokolemba koloba te parce que musana biso eza koloba eza ko dénoncer ya mabende kofinga ya mabende kosa Isoki o bozomona ba détourner mbongo nango mala ebele. Mais il y a tout le penda suite et fin. Bon, moi, on est outil Banga Willery jusqu'à Tobimina Kasavubu. Maintenant, c'est là où ils ont mérité et continuer boeti na barumbu. Ti kobima poids lourd. Ça va aider bato batambola ka na ba Willery te na ba 24 te. Ce que moi kende barumbu akokota Isoki, ayi kokota wapi, akokota na niveau ya Itaga, ayi kokota na Kato. Mais quand même, nous sommes fiers. Il y a des gens na commune à Kinshasa, bandeko o angai, bazo beta maboko, bazo sepela na musala oyo tozo sala. Tozo continuer ko sala suivi ya misala. Place oyo eza mabe lokola Kasavubu, lokola Kasai, lokola Itaga, lokola Croix-Rouge, tozo la kisa pour l'état a sala. Yango na koloba lelo na koloba mingi te. Pour na image ya kala comment on a image yasika. Mais le mal c'est quoi? Comportement même ya ba kolo ba mapango salongo ezala ka lisusu te. So tali Isoki makadam ekoti c'est bien. Mais so tali comportement ya ba propriétaire ba mapango na ba locataire salongo ezate salité et l'équi. C'est ça on demande implication aussi ya ba bougumese na ba chef du quartier. Net Isoki et puis makadam c'est bien. Mais le lenge bosoto eza na ba caniveau gauche et droite. Ba caniveau eza ya kotonda. Et c'est le président de la République a ko tirer ba caniveau. Ça dit na yebisi bino ke o tozo sala eza ko talisa mabe pe ko talisa sika ba bongisi. Toza ka pour la critique ka te. Na ko remercier diaspora o ba se trouver na Angola. Bato nyonso o ba s'impliquer na menace o esalemea ki artiste musicien Ferre Gol parce que ça culture à Congo tant on fait abeti na Angola bazo tu wabi que non aza musicien congolais ça montre que notre drapeau ya Congo nde et tombomi peut ko décourager bato nyonso o basali mabe ya comment même menace o basali musique kinding les contraire bokiti si musique kinding te mais bo tombolier parce que même lelo nazolo belango potango bo simbie na nzoto. Tango bo menacer et la kisi que eza malamu te na mito tout le monde parle de musée kinding à travers ya menace oyo bosali pe na ki concerne artiste Ferre Gola télévision eza radio te bokomo na lolenge nini plein et salami ondi ma Ferre ondi ma ete mais image yango moko eza kotambola yango pe biso na compte na biso to lobby to remercier bagolois ne faire le bakakeno tolega bango na ebele pe lelo siloga ya UDPS etombomi po ekomi kaka tokoya mobondo ndenge pe lelo na CP na balandia epenge Fofana pe na ba notable nyonso ya commune ya Kinshasa o babenga nga o balobi na nga ke olobelaki Isoki lelo Isoki etongami yaka pe oya kotalisa biso otalisa pe bato me basana ba photo ke oui Isoki ezui béton ezui makadame te. Peu comme on appelle honorable Van de Bosengue na commune ya Kinshasa na quartier Ngwaka pe na kikosene Lingwal
mais ya komona pe kosangana ya baopposant ngai naza na commentaire te mais lobi Kabila abengaki Moïse Jida Moïse abengaki Kabila ke mabe lelo eloko nini esangisi bango po bango bayaki na kotelemela Kabila mais lelo banani baye vers Kabila autant que Kabila azalaki président de la République apesaka bango misala Moïse azalaki gouverneur c'est là s'opposaki na Kabila lelo tomoni quand même Matata Ponyo l'époque ya Kabila premier ministre mais tomoni lelo bango tout basangani est-ce que bayi ko expliquer biso pourquoi basangani pe bosangani yango ezalaka libanda pourquoi basangani na bandundu te pourquoi basangani na Bakongo te pourquoi basangani na Kinshasa te bino moko bokosala commentaire est-ce que kosangana oyo ezalaka mpona Congo soki mpona Congo ntango Kabila azalaki président apesi bango baposte pourquoi basalaki Congo malamu awa nde tozotambola na mwana mboka Moïse mais quartier Ngwaka bazolela mpona courant ntango tokokoma na kato Wangata nde bokoyoka bayi commune Kinshasa quartier Ngwaka bakoloba mais tozotalisa bino isoki Wangata eza ndenge nini. Merci. Fofana tegeta la niño epenge sudema tegeta la niño me o chapalo do la ve o ke di milambo nyosonga me esamba dombo Fofana tegeta la niño epenge sudema tegeta. Ça dit président de la République et quitte le palais de la nation pour na même etali ki osali pondu na yo osali matembe na yo bwaki yango na balabala. C'est là quand on parle des gouverneurs les gens comme si tozo taquer gouverneur de la ville tolingi gouverneur de la ville non gouverneur de la ville et sengeli peuple ville oyo ba sentir que nous avons un gouverneur de la ville plus surtout qui concerne Barumbu qui concerne Kinshasa Lingwala parce que aza mwana ya commune ya Kinshasa aza mwana ya commune ya Kinshasa le commune ya Kinshasa ba bimisi gouverneur mais sengeli atikala nous kotamwa ba mituka na e ota degré moyo yesa mais moi je suis obligé à kotambola kotesa non il saute que moi j'ai été humilié ici plusieurs fois tant on va détourner mbongo tout à liboso to kitia to dalisi kotambola kotesa non il saute que moi j'ai été humilié ici plusieurs fois tant on va détourner mbongo tout à liboso to kitia to dalisi lelo balongoli mambo dali makadam à travers ba vidéo na biso yango bokomona ba vidéo na nga ya kala na vidéo na nga ya sika bota na ti position oyo ça dit to qualité atie awa atie moto bazo trouver yango normal mais après to zo ba to liboso ba non mboke kufi commune à Kinshasa eza commune moko commerciale donc on a partout même ba boutique ezali mais bota la binomoko to fa na commune nga fa na commune depuis 2005 na fa na Louvois na fa na Itaga mais elongi o commune à Kinshasa zo la kisalelo eza mutara o bongsa commune à Kinshasa eza West Africain te eza Sénégalais te eza nani Guinéen te eza biso penda biso moko autochtone nde photo bongsa mboka na biso mais impact ya ba bougumestre to sentir yango te po ba bougumestre nde sengeli babanda ko sanctionner mata ba représentant na bango na ba quartier bokomona ba carniveau o batongi eza sika jus ya plastique ya toboyi yango te mais sort ya bouteille ya plastique ils ont posé problème comme la maille comme la jus toboyi te mais bino otala sort ya ba bouteille wana na niveau ils ont tonda na ba carniveau ça ne va pas babougumestre bafandi wana kaka kolia mbongo ya badepot kolia mbongo ya marché zigida mais quelle loi nini oyo bougumestre neti ya commune ya Kinshasa a initié réunion nini asali na bachef du quartier neti na quartier Ngwaka awa salité partout soki boketu alobi oyo boketu alobi il y a des choses oyo boketu azoloba oyo eza ya solo po boketu azomona commune ya Kinshasa na Lakimero mais batongi nzela mais conséquence ya ça immondice oyo moto alonga l'état azalaka te moto alonga l'état boy azalaka te mais l'état a commis faible parce que l'état a commis coopérer na opérateur économique lokola mutu mo akitaka ba conteneur l'état a commis coopérer na mutu wana non tango balobi loi efrappaka tout le monde
ozala président, ozala ministre, ozala famille ya président, ozala famille ya ministre. Soko obuki mibeko, esengeli okangama. Mais tu as biloko abu. Tu es pas commune, tu es pas boité. Tu es pas boité. Ministre de l'environnement, Bazaïba. Comme ça, le discours, c'est bon. Mais on a besoin de sanctionner le bateau, bazo bébé sa environnement. Pourtant, bazo tia moto a. Milinga bato bazo melango. Tu as dit que commune à Kinshasa et ça commune est commerciale. Mais comment salité ça partout? Salité partout. Ça ne va pas. Toko lemba kolobate parce que mambo koloba ezali. Toko tika koloba soki ke makambo ya kolobate esili. C'est ça? C'est simple. Yo, il suffit, yo moko l'État au bandi muke, mais au banda pesi ndambu, ndesi koyo, on peut générer des ressources, on n'est pas battu ressources. Ça veut dire quoi? Les gens, au moins, ils ne vont pas salir nzela wo. Hein? Na afan naka. Soki nazi matiti na ngai. Ndenge naza boye na meli koka na ngai. Soki na sisi na koka na ngai. Na ochamwa. Faut na poubelle. Nazi poubelle la carte ya ndaku na tina kajanda. Siko poubelle na ndaku yo. E obaka mawati. Fais na sika yango. Au futi mongo ekei. Des places siko il faut ébanir. Ça veut dire que ça veut dire que là et là quand il faut to banda nango. Et ça que non bon. Toilette yango. Ikoso yango place il faut boya kosumba yango. Tu vois un peu? Si on a bandi kotala oyo akubwa kasalite awate pa kuyangai na kole la place na kole la yango. Tu comprends un peu? Ça veut dire que Moutinho surtout a tout son sachet bien. Eh, si on a boîte na foot yaman. Mais na ebi que place akubwa kaisa kuna na ke. Et ainsi faisant l'état a zo bambongo leki awa ah oh yana ni te yana ni papa ezali boso pesa mbongo pa kitans. Mbongo ko kota na quartier na commune à Kinshasa. Commune est une commune commerciale. Là où se trouvent beaucoup d'étrangers. Attendez que ça moi ben mais loyer ça chez quoi. Nous sommes proches de la ville, nous sommes proches de marché central. Mais est-ce que pendant commune à Kinshasa mettre awa. Ça ka boité. Aujourd'hui awa aujourd'hui Sankourou. Ça va directeur ça qui est Sankourou tout droit na zo. Hein? Ils sont qui n'engagent pas tongi en bout papa. Non, combien de fois je suis millier ici. Dala. Au moins sanité on a une société. Ça veut dire batunyo so zo melamai. Mais ce que na bouteille na ye oyo les dans na nzela boya uti melamai. Abandi kota la gauche. Na boka yango wapi? Atali droite. Na boka yango wapi? Avant que ndeme na zona bouteille. Beaucoup ça ça eloko moko te beaucoup mais c'est là espace vide désintéressé ba. Sikona osala nini? Ma taxe. Sikona osala nini? Nazwi sikoyo oyo pona otambola nango te. Eza mbongo te. Nazwi amona sai. Pona zali plata becha eloko oyo. Soki na boîte yawo. Mwana pe aye abeti pata ozo mwa ko comme place ya déchet batia ka moto. Sikoyo moni sikoyo bato bakomoni ngone ndenge nini. Na sanité na ngai. Soki na che awa ekomi compliqué. Otakolongo yango otana zo sanité wana na che place on na che wana na félicité comme ça sanité wana ebe ba yeko maka affaire ça nini puisque soki na fiche yango et soka wapi ba voya na bango mo ba dès qu'à niveau ya masécurité boya kaka webitala beto penda armé mais ce qu'on beauté à nzela na ka niveau zo mo na te à cause ya sanité et donc on se banda poubelle. Mais c'est poubelle qui est beaucoup na idée là ils ont poubelle. Poubelle on est dans Kambongo, poubelle on est dans Kambongo, poubelle on est. Sur dans le quartier on est. Chaque fois ils ont la poubelle, ils ont la poubelle, ils ont la poubelle. Sur la Amérique on a le quartier ils disent ah on a ça. Il peut tondi et on a pas quoi évacuer. On a là dans le communauté on monte en police. Moi ba poubelle on est moi aussi. Oui, bah poubelle, bah poubelle, moi je vais au Congo. Mais nous on a la vie, ça comment la poubelle est là. Moi tout ba besoin ça misaka ba bigoté. Ah oui. Tant même de ba bimba semaine ba ko Congo là oui. Tu trouves que non chaque 18h 17h ba pozo Congo là, ne fût-ce qu'un petit rien na yawana.
bon respecter yango weba j'espère que aujourd'hui au bana na itanga so otali na commune na zale ki honorable Eliezer to tali na lufa après to na Sankuru time na siko buya tisa na itanga kala chaque samedi au monde batata mo ni kolo aba chapeau oui ala ba kolo ba union européenne parce comme la ba lufa ba union européenne on va y battre service hygiène ils ont un service on a eu depuis le moment samedi bozo kengela wese esa passe ah okuta ah wana okuta ba père mikolo mo chapeau mais raisonner que wese na sana katanda quoi maintenant c'est qu'on tala biloko ga banda oya banda bakuta peut-être yo salité de ngalo sanga passe na commune de Kinshasa je pas comment autochtone ça so qui na ba commune nyoso comment ka ba notable ça so tali na fa na commune depuis 2004 comment ka ba payane bayaka attends que monsieur gouvernement bout c'est là au moment là que non moi commune de Kinshasa commune de ministre a comment ta DG maintenant tout ça va paya quoi nini bali yo c'est impliqué dans des pas de valeur aujourd'hui la foi les arabes terrain de moi en bas mais terrain na bango ya moi na itaga mais bochango et comme oui mais au moins le lo ba na tournon mo bimba championnat au coupe beke au moins de ba petit ball handball tu vas basket na kauka donc moi ta ba grand joueur ya basket ba uta kauka qui concerne handball ba joueur ba uta na commune Kinshasa Riwe na Scorpion c'est ça ba joueur arrivé ba Angola Maroc ici donc quand Riwe Scorpion commune Kinshasa ça le bozi terrain au commissaire yango wenzi bozo école rapide boche école ya cabine wana na lobby na lembi école ya cabine boche yango wenzi boche na administrateur maintenant bon autochtone mais bakolo commune Kinshasa oyo esengeli baloba ke école oyo eza na niveau ya Itaga eza pe na Kikwiti eza pe na soki Nyambwe soki na Kabinda na Kabalo aussi l'école ya bétage wana mais na Kabinda l'état loba tonga ba gratuité ya cinéma mais l'école à l'état ekei c'est ça le mal na médecin moi je suis villageois na ekoya mais na zone la commune à Kinshasa oyo koleka ba autochtone va voter député provincial la commune de Kinshasa ayebani te aucun jour ata na assemblée eli ya commune ya Kinshasa oyo akemela kotambola komobilize bato aza représentant ya commune ya Kinshasa ngai 5 ans nasali awa oyo 5 chef de quartier ni azalaka nayebi kutu te quartier yango place ezalaka namona rio oyo bakakaka na moko boye nake na bana na kiti na classe kenga moko na kenda ya makolo bakuti mpona kende na kasai papa nayebaka te soki chef yayaki azalaka ye chef ya quartier 5 ans natika koyeba kuti te ndako ya quartier ezalaka wapi baya te kokontrole yo te ata mokoya moko akotiawa yango moto nosoma eflike contrôle moko te omoni nzela oyo jama kombo nzela oyo nayebi te direction kuna province Sankuru oyo village lelo nde nayoki ke ezaka village oyo village avenue virage nazali 5 ans liboso ya village mayebi nayebi te puiske okoyeba okomi bakomi wapi nazomona junior bakala ekomona yo mosusu nakotanga te so ataki awa bagangi ça veut dire que comme que awa eza ba initiative ya commune oyo banimero ya baparcelle commune nde fo asala yango nimero oyo lelo nde nayebi ke eza 115 ye moto auti otuna sikoyo wapi 114 oyebi oyala moto akalanda fungoli ke 114 nini ezozanga ozali 5 ans oza na information osali omoni kamwa plaque wana obimisa okopie kamwa plaque wana na limité c'est $10 sikoyo soki ozwi nyonso to bandako ti oexige bango kolongola na limité bazolongola soki kaka baye bato ya commune baye balongola yango bakomi commune ya limité numéro boye omalinga président Félix aosala président Félix aya okoma chef
toloba kaka ke numéro kaka ya plaque awa plaque oyo 16 omoni oyo ezangi lokolo sikoyo okomi 14 oyo façon ekoma 14 grani façon oyo ekoma 14 eza te to 14 eza te awa ekomi 115 façon ekoma 116 eza te tokoliba 115 te 115 c non oya leki awa obetingaka seloko ine motive otosolola oya ibalinde nana yemi kaka ndikobeta masolo solo ntango oyokika indusa eloyi kaka kerono awayebande pendenge ni moto alati kitoko boye na baveste ya bien boye me aki kofanda pembeni ya milinga basali te elekelika oyo eza mwa bien kende plateau ndenge nanga kota plateau ezalaki lobi na honorable fan tozali na honorable fan oyebi eloyi elekelika ebi me yanki oyo okomprendre te po tolobela mboka mboka eleki nyonso moto alobela mboka alalaka moto alobela mboka azangaka esika ya kolala tala couleur ya lopango omoni couleur na tala barrière na lopango omoni lopango tala couleur omoni okuna omoni ke biloko wana ezomekela leta soki leta ye boye ke ngai bandako nyonso to ya aveni oyo bandako même na fin de l'année batia couleur pembe pembe otie pembe te batie yo pembe oyo ofuti na moizoka eloko na baprovince même na bapays mosusu ezalaka bongo okutikaka commune na commune baza meme na couleur na bango sala meme na signification ça veut dire que boss likambo ya peinture ça veut dire que quartier ye moko pe commune moko asi s'organiser batukuna ya bapeinture wana ozomona bareseau ya bacommunication ekala ezalaka soki réseau eye azotia bacouleur mpona koepose bino couleur na ye logo na ye oyebi ke eza réseau kinyani ça veut dire que bapesi bato préavis babumasi babelaka autorisation d'ouverture soki osali dépôt osali magasin babugumesi ya Kinshasa bayebikaka baautorisation d'ouverture soki osali kaka mwa maison soki osali kaka maison fo baya koluka yo mpona nini ofuta autorisation d'ouverture na mariage ofongolinga mutu babiloko kaka banimero oyo kaka bamabasa mbongo yo lobi mpe mwa mingi omeli mpe ata balukela ata kanser na nzela wate kanser na quartier saka jedi moto alingaka mboka alalaka nzala te zomona tokutani mpe na patriote ndekopenda ye mpe ole alobi olati veste boye papa ozokenda fulu boye elekeli azolobela mboka yena mwana yende na mwana mboka oyo mon frère ezosala mpasi me koza limite kozala obi moto na bakazaka boye natali jeune garçon nanga ozomona moto azotambola na ville ya Kinshasa na mabulu recruter 50 personnes oyo kofuta bango na suka sanga kopesa mosula mosula sana bakokotisa mbongo koleka sango na okomona ke mbongo okota na commune moto akosala kaka mbongo ya avenir akoleka na gouverneur akoleka na gouverneur. Est-ce que dit que la conteneur vient se mettre en étude pour mettre à 100 $? Oui, je connais ça. Tous les conteneurs maintenant on dirait ça qui m'a payé. Par exemple, il y a des dépôts, il y a des litres, donc chaque conteneur, vous mettez ça droit de 100 $. Mais je te dis frère, chaque conteneur vous mettez ça droit de 100 $. Mais quand même dans le bureau, il n'y a pas de quitter ça. Mais tant que dans sa mariage, à besoin de Jésus, il y a une commune qui est n'arrivé à Pipito Kilala, on a de Pipito Kilala. Il y a un effort pour sa vie. Mais chaque conteneur est 100 $. Tala, ce que bandi, banda et bandi, banda, bandi kana Willeri, hein? Si Okomana, na Romadi, hein? Moins de 2000 il y a pas de papa ni boy bazo te kana ko pesa $100 yango. Donc bato bazo te kana
baleki 2000 na musika raisonner que awa to bandi kana na kwe wana donc ko bandaka na kwe to bandi ko to bandi ka malewa na ko ba pete o ba to te kana kati ya ba boutique na no bite ba boutique libanda boutique to to longo ça va libanda oui c'est ça c'est l'avantage kufanda na bureau et parce que mutu akoka azalaka te akaba échange na nga na papa epesinga mpe makambo ebele na baparcelle eza te ça avait félicité me bourgmestre ya limité mpe bourgmestre ya kisi balobi kianga tobanda mpe na baka obi na baka aussi ebombi bato ebele ka lufungula ka kokolo parce que bato ka eza uniquement mpona baya na basoda bango moko bacivile baza na baka ebele so bacivile wana bayebi bango te. Je préfère que non, c'est important aussi de traquer tous les camps militaires pour na koyeba banani baza na kati ya baka. Mais en tout cas, échange na ngana papa, bino mo boko juger yango. Moto asali 5 ans, ayebi même kombo ya village te. Ba numéro ya mapango ezate, c'est-à-dire depuis Zaïre, ba pesa ba numéro ya mapango. Mais lelo ba bourgmestre bazala, ndozo wa keno bourgmestre a commune à Kinshasa, et là vous êtes intéressé marché Zigida. Na ba dépôt na isoka lokola ba conteneur ndenge yaka conteneur par conteneur c'est $100 pour naï mais les autres qui me va faire de l'année pour na kotia ta couleur na mapango ils ont posé problème ba kwa mapango ba garantie 10 mois komatisa bandaku mais porte ya lupango couleur ekotaka te mur couleur ekotaka te même lolenge ba toilette ezana ba mapango ça pose problème. C'est ça. Fofana tegata la niño, epenge, sudema tegata la niño me. Osha palo la ve oke di milambo nyosonga me. Isamba dombo. Fofana tegata la niño, epenge, sudema tegata. Fofana tegata la niño, epenge. Sudema tegata la niño me. Osha palo la ve oke di milambo nyosonga me. Isamba dombo. Fofana tegata la niño. Epenge. Sudema tegata. Fofana tegata la niño. Epenge. Sudema tegata la niño me. Osha palo la ve oke di milambo nyosonga me. Isamba dombo. Fofana tegata la niño, epenge, sudema tegata. Fofana tegata la niño, epenge, sudema tegata la niño me. Osha palo la ve oke di milambo nyosonga me. Isamba dombo. Fofana tegata la niño, epenge, sudema tegata. Oui, merci na Balandino sur Atokomi wapi, je me retrouve na quartier Ngwaka, on a le baramutelu na ngai. Ezala bien comme on a na Bagoma, Babukavu, comme on a na Kasai, Congo central, Bandundu. Mais ici je me retrouve na quartier Ngwaka, commune de Kinshasa. Ezala bien ko ba commune, ko aussi ba quartier. Mais le mal est que prophète a na valeur il pas na bango te. Il y a na batous baluwa ba koma ta pembeni epenge Fofana. Et là vous soyez mon na misu bazo ba auto salagati. Nae awa tolobaki en la réclamation Félix Wazekwa alobaki demande le peuple. Ça dit peuple anasema nini, peuple azoloba nini. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi que non esengeli ba congolais ba koma na mbongo, ba congolais ba koma na bozui, batia ozana mboka ba paya. Tokenda wapi, tona laki de Mavale. Là président alobaki discours ou Atalisaki lutte contre la pauvreté. Mais ça fait quand même mal. Tant que la loi frappe tout le monde. On a un qui est honorable, on a un qui est ministre, on a un de quoi procureur, on a un de quoi chef de l'État. Ceux qui va lobby que non, ne va lobby na minute tout ça l'État.
teya kuluna parce que aya komi mambo ya makala lisusu eza te mambo ya koluka magistrat eza te soki bakangi yo kuluna yebake peine de mort baboma o na moi baboma o na butu je pense que bato bayebi opération likofi baboma bato na moi te bamonaka bato balimwa nde lelo basoulever option na komona bana ya ba 13 ans 14 ans babike bango balongi l'état mais Costa Mutamba telemi alobi peine de mort tozwa ba diplôme non limbola peine de mort na Swahili na Chiluba na Kikongo elobi nini soki bazwi yo okomona na lisusu te oyo aza na matoi ya koyoka ayoka na ye na quartier Ngwaka kosala nini. Je me rappelle encore naza le seul pour le moment nazolobela commune ya Kinshasa oyo loba ta bokechu wa yambo à chaque fois afesaka ba image nanga po ba bokechu ba yebi terrain tennis bokechu ayebi jardin botanique bokechu ayebi salle d'iso bokechu ayebi salle ya Mongita bokechu ayebi sise kabamba ça dit commune ya Kinshasa patrimoine nango mais lelo ba valeur ya commune ya Kinshasa eza lisusu te ngai na lobela quartier Ngwaka moi je suis villageois mais na commune ya Kin na 2005 na fandi na Louvre 125 na lupango ya Papa Bela lelo quand même biso soki tolobeli ba quartier na biso te quartier ko évoluer te eza quartier o eza proche na Gombe so otali pembeni na nga banzeto eza na zo eza na parc na biso commune ya Kin eza quartier eza proche na ville na biso ebengami Gombe mama e mope eza pembeni na commune ya Kin mais courant ça pose problème lelo komi so eza na mbongo osali ba démarche na o ba pesi au départ unique. Je me rappelle à l'époque même un grand frère Jeff Joseph Mbadi au matete à Tiaga courant na Louvre. Mais lelo ça fait quand même mal. Ba jeune baza ko se débrouiller. Mais ba ebisi nga boye avec ba preuve. Eza na ba jeu à Snell eza na baraka. Ba oso ba monter en mbongo. Boyebi condition à tel bato baza na ngo sikoy. Pour dépasser $1000, $2000 moto to asala démarche ya kozwa départ unique ayebi passe ya kozwa départ unique esengeli kosomba ba poto esengeli kokoma ba mikanda mais ekomi mabe ya komona keno ba autorité baye na quartier Ngwaka net na Lac Mero baye net na Itaga baye net na Chwapa baye net na Kato au lieu quartier est développé mais ekomi ke bango bakomi konyoko la peuple. Je me rappelle avec Etienne Tshisekedi moto alonga peuple azalaka te yango te da loba le peuple d'abord ça dit bokonzi utake pas peuple silaka te yango lobaka te na bakonzi oyo basalelaka mboka bapedaka ta misala na bango te parce que mboka eleisaka mboka etombolaka moto mais arrivé ya baautorité na quartier Ngwaka olie peuple esepela peuple ekomi kolela nde na ye awa natalisi isoki ndenge ekomi natalisi wanga ta ndenge ekomi na eske oclôturer na problème ya courant bokomona ba départ unique etondi ebele pe comment ça même salité na miso na environnement ekomi ko ça même salité pe eloko so la passe ba otia ba tane ya canal plus na ba poto ya Snell pe otali pe ba câble ya Ethernet bazo tia ngonet aw so même manger ya Snell danga zo simba wana so il pourrait pelelier aw suka ndeni bato baza na ba facture les mêmes bajets à Snell, parce que sur Bambon on a bango, et comme il y a 2 poids, 2 mesures. Le rôle de l'autorité à ça, va passer courant. Mais la population va passer courant. Je me rappelle que non de Kotigana, Azan de Kotoyebi. Je me rappelle en 2006, Azan de Ko Azwara licence na le colonna Koya Wangata. Na fortement entre Joseph Kabila na Japé Bemba ou Azan le ministre du transport. Et le Tigana a tikali kolongwa commune à Kinshasa. Aza parmi bateau Sengeli va comme un notable. C'est-à-dire Molobeli, il y a commune à Kinshasa. Même les députés provinciaux, ils ont mérité pour na mouton qui a mona ya commune ya Kinshasa. Na timotoko ya Tigana boy. Nde bato batinda ba comme ba représenter la commune parce qu'il y a une commune, il y a un quartier. Maintenant on a besoin pour na moutou o aza ndeke. C'est-à-dire akopumbwa ou bien okende sika moni bambume belé allié mais bon pour nande soso. Les autres Tigana tozo solo naï. Qu'on réclame ses droits.
Mais na bato baza faible bazo savoir que non omoni procureur aza mosali mibe côté procureur aza mosali ya peuple soka komi mokonzi ya peuple komi mabe arrivé à procureur na quartier esengeli développement ezala arrivé à député to arrivé à ministre esengeli développement ezala. Je pense que notre quartier Eliezer Tambe afanda peut jusque là même bureau na ezana itaga atikala ko matela peuple te ba edingo ba na ba quartier oyo lelo bozo mona makambo bozo mona makambo bozo mona makambo papa tchelanga boy bona mboka tigana eloko nini oyo penda ozo réclamer to eloko nini oyo yo olobi lelo kaka naya to solo. Merci mingi pour la parole monsieur le journaliste. Eloko ezo tungisa biso soki to bengi okita pour na problème ya courant. Courant ezo nyoko la biso. Parce que ezo nyoko la biso pour na nini? Tozalaki na moi mikolo utaki koleka. Tozalaki na courant na biso normal ndenge ezalaka. Ouais. Courant ezalaki na normal. C'est la commune commerciale. To ça ba business to teka ba jina ba mai to yebi importance ya courant. To vandika ba to moni ba longoli ba singa na biso nyonso. Oh non, ba singa na ba longoli ngo parce que bokotaki ndenge ya moyibi eza singa ya procureur. Ah. Bon, la curiosité to moni ka ba jana ngo ba banaki musa 18 et 22h. To ye to tunit. Mais bozo longola biso na singa bo eza problème nini bo longola biso ba abonné lokola ba abonné nyonso. Oh non, tozo longola bino parce que singa eza ya procureur alobi bato bakoti illégalement na singa na ye parce que les autres diminuer charge na ye. Et le mois peu bon, tout le monde première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, suite exacte, tout ça manit. 4 avenue parce que tout ça Wakading lo Wakato nous voit. Tout ça ngani toke na DDK, toke ko poser problème na biso, na boulevard to bi bon. Tout ça na problème moko balongoli biso et tout. Tokutanaki na maman Gérène na directeur Victor Madjabou. Tokutanaki na to sololi na lobi non. Tokola boza ba abonné, toko créer le bino moi départ moko. En attendant to créer le bino départ mais toko pelisa bino na on a départ 6. Départ 6 wana banda tokota monsieur le journaliste. To eza le rôle la mutazo bela ki fois. Bon courant ta bougité. Soki e kaka na 10h na 9h recueilli. Soki na 11h na 12h recueilli. Te de tozo comprendre te. To qu'est-ce sur réclamation kuna na CFS. To moni jet. To expliquer to bi mokonzi. Biso toza plus de 20 parcelles. Nene to kotaki na départ 6, na départ 9 wana. Batu na bino ba agent na bino. Ne ba yaki kozwa mongo pa na biso. Po mutu journaliste to yebi mboka za mboka mibeko. Comment yo za agence NLT? Ok, donc ça va connecter l'icolo na câble l'icolo. C'est impossible. C'est impossible. Oui. Et ça réseau, ba benga kango réseau. Et là quand tozo lo bango, tozo ba na DG Lusinde. DG Lusinde, oza papa na biso nyonso tout. Message tozo tinde le temps que DG zo ba disposition ma casse na CFS a commune na Kinshasa. Parce que eza na batu moko wana basali groupe moko wana to lembi. Bon, il y a pas ça. Bazui biso ba 7, toza liste plus de 25 personnes. Ba 700, ba 1500, ba 1200, ba 1300, ba 600, toza plus de 25 personnes. Yango to tunaki jet to bi. Soki yo zo besoin reconnaître ba équipe wana te. Ni action. C'est ba tango na commune na gilet. Yasnel. To yebi bango ke ba agent ba engagé Yasnel. Ne toza molili awa. 3 personnes ne bazo pela. Jeda yebi yango. 3 personnes. Moko na Chopa, moko na Itaga, moko na Louvois. Ngwako depuis 2006 na yeba ngwa kisa na courant parce que jardin botanique, c'est terrain tennis, zoo, je pas quoi la boîte à ça mabele. Maman et mon père toza mo panzi na yao. Courant, mo panzi sango na kati yote courant na kati ya cabine ça à tout moment.
courant ezali mais ezokomela biso te eloko tozokamwa eza commune commerciale bafacture na biso yango bafacture toboyi kaka komema bato ebele toye kaka mpo biso nde toya korepresente. Moi je pense que nous dans l'Assemblée nationale nous avons 500 députés mais tout ça même na député mibale misato batelema eza bongo mopanzi ngai nalobaka naza l'élève du maître naye awa parce que mon amboki Eliezer Tambwe comme député national il se trouve à Lubumbashi mais nga nasali d'abord nzela nanga mais après awa j'ai vu que population ngwaka oyo bafotaye bakozana droit ya komona ye lelo soki abengisi ministre na assemblée boloba te ke parce que population oyo votaki ye nde bango ye bato tu bakoma bapoliticien te bato tu bakoma bato ya babiro te ye mosala azosala esengeli azala na courant ma afuti mbongo na ye ya pasi courant eza te nyonso ezalaka théâtre te na banzaki no okolonga na munoko mais moto alonga télévision azalaka te moto oyo alonga mpe population mpe aza te lelo même place oyo CVS ya commune ya Kinshasa place aza quand on commence à réclamer sanctionner yo même yo moko place oza ntango komona yango ata na statut to na TikTok ekolekela yo esengeli lokumu ya mosala na yo etomboma lelo population ya commune ya Kinshasa quartier ngwaka commence ya koloba basanctionner yo mpe na chaîne nini chaîne atokomi wapi mwana mboka tigana nini ozosenga na DG ya SNEL bon ngai naza na mingi ya koloba te papa DG ya SNEL Lusinde ayebi tura liboso honorable na biso Eliezer akoyisaka ye papa ozosala mosala no malamu ozala mosala no malamu susi na biso toyeba baagent nini oyo aza qualifié na SNEL parce que SNEL eza désordre jour tokendaki kofunda bayoto oyo bazwaki bambongo bayatiaki biso kuna na DDK bazoreconnaitre bango te mais koma bakabe na biso ekomi likolo mpe toza connecté eloko ezolekela biso ngai na bandaki komona SNEL na mosika kaka aza désordre mais jour nakendaki na DDK na boulevard na kamwe na bi baza organisé libandaka tolobi kasite libanda tomona SNEL loko eza moye mwa société baventure mais ntango nakomaki te mpa mama gérene wana na kamwe na bino baza organisé mais trafic oyo ezoleka na bamapan todo ndenge eza boye soko oza na bapeti na bapire peti na yo basalelelo ecubele ozopela basalelo ecubele ozopela eza réseau bayebi yango papa DG sunga biso toza population na yo tosaka mosala no malamu tozomona batransfert ezoya neti na départ kabine na mode ezar 1 courant ezali soki tokende mopanzisa courant eza mpona nini ezokomela biso te mpona nini question yango wana ezokoma kaka pa babilongi oyo bayebi ezopelaka 3 mapango copa itaga na livwa tokokende omoni tokokende mula bazopela bango bayebi bayebani likolo mais mboka ezalaka kaka mpona bato ya likolo te cordonnier azali maçon azali menuisier azali. Merci. Ce n'est que le début. Mais bato bapesaka moto na koni to na makala e bandara makala mibale misato pe ekotamine babola mobimba. Maintenant on peut ça conseil na bana commune ya Kinshasa puis surtout quartier Ngwaka. O ngai na moni na minute nazana makoki ya kotelemisa moi na place oyo. Ya moment après un minute on a 4-5 jeep ekoti enito boyebite. Commune ya Kinshasa jungle te. Mais o ngai na moni na miso. Na minute eza même na bato bazo tshela mbongo. Baozwa ba $200 pona ko dénoncer bato baosala bisala sala. Mutu alonga l'État azalaka te. Mais o ngai na moni na miso. Atuka na leli na bato bazoyeba eloko baosala te. Na telemi awa naza na makoki ya kozwa tshombo na ngai pe bomoni penda unité oyo bomona te. Ekokoma penda l'État ntango akoyaka yebaki inosa te. Mais bozwa yango ka théâtre po ekomi na Ngwaka te. Mais o ngai na moni
o ngai pena na moni na obeta sete nazokela bino mawa papona o pe tozomona butu ou bien tozomona na moi lokola ekomi na quartier oyo tengwaka la mo bosa yango bavanti mais o ngai pena na moni so ozame mukolo lupango moto alonga leta azalaka te pe komona leta ki aza te nde botindi bato na niveau mosusu oyo bozoka peine de mort soki oza mwana mobali milengela teka ata mai kota ata zandu mema ata basaki me oyo ngai mpenza na moni nayoka me mawa me oyo ngai mpenza na moni nabengi sikoyo ezala intérieur ezala justice mpo baza na besoin ya bapreuve aboyi oza mokolo lupango oza l'héritier ça fait quand même mal moto akufaka na ignorance mais eza nzela ya kocontinue nango te je pense que nomba na nsima na kosala émission na bato baza victime tigana azobongama apesanga shu nde mosala nanga bamikolo balelaka oyo ayebi monene na tv soki mpenza batangi yo boye surtout tv tokomi wapi soki olingi otia tembe okotala Eliezer Tambwe abanda ndenge nini lelo akomi na niveau nini en tout cas mbala nsima na kosala émission na baparcelle wana sali na koti na lupango oyo mama beskoke oyo nini ozoreklame nini toye na eloko ezosala pasi ntango kuya eutaka na centrale na inga eza mpona bato nyonso mais na quartier Ngwaka au nom ya direction générale ezopartage ezotala courant CVS na baraka balobi 2 parcelles 3 parcelles nde ezopela ya solo to lokuta cela emona alobaka no tout oyo boketo alobaka sena moko kobeta maboko parce que boketo afana na quartier oyo boketo abeta musique na terrain ya handball na Itaga Kasavubu lelo se azongi commune ya Kinshasa akolela awa nde nasukisi rendez-vous na 21h na 11h merci.